Mais hydrogène, nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Avec bien rire, nous sommes forts. Oh, ça va. Oh, ça va. Dire que... légèreté n'a pas l'air. Voilà. C'est normal, toute vie est vie. N'en ma bête. Parce que tu vivre, toute vie est vie. Toute vie n'est pas vie, non? Toute vie est vie. Oh, ils sont au confit. Donc, il n'y a plus la vie. Voilà. Merci à la grande équipe à Tolobe la vie, l'honorable Washington, 4 fois prêtre. L'honorable Washington. Eric Shimano, qui les authentiques. Moni, 0 sur la vie, Washington, à ce qui peut, à Ebikeno, à Ebikeno, on a côté fidélité. Hein? Ah ouais. Puis nous, c'est Agostino Massosa, papa social. Jérémy Moman au Canada, merci. Il paye Diego Kao à Londres, merci. Papi, les rois cartes illimitées formule la souka. Naza encore na zaïroi. Nazu m'appelle belé, un peu de partout. Bah, belé balobi que non, en tout cas, bon l'embâté. Mais ton l'embâté parce que na communauté on m'a cambouza kaka. Si quoi na makamboua na biso pifito ya kaka te. Zéro mbote. Mbote na yo lokola. 4 fois prêtre Washington, Naminique. Grand pays. Merci le loro nazwaki et tikali yo moyebi. Totali ka wana lopatanga na Versailles, kaka wana kaka na courtier wana kaka okati boye na Marnaud, omoni Congo. Ozongi okati si omoni vieux Gilles, tant ozonga bo vieux Oshiko aimé en bongo. Tant ozosala boye vieux babof tout ça bino tout de sanga et puis moi nanga Chani Losata na bosani pété iyo petit frère Yakati, tonton Masaki Losata. Merci. Toya Aboto Loba, Ata Bogangi, Ata pour continuer. So 50 personnes batali, 3 bandimi, c'est l'essentiel. On a besoin de 10 millions de personnes de les bongo. Yes, on a dit bah bête qui m'a banini babi azal okuta. Or il disait la vérité. Era koufi mon dit ah zaki mon nzambe. Yonaka Lusata Zaiwa. Voilà. Lusata yeyo. Chichi. Lusata memba chichi. Ni pas bien lui et vie et vie. Tu n'as pas bien noté mais toi mais moi Coca. Ça bien bière c'est pas bon, bière c'est bien. Ça les boumou. Moi je me connais dans ce mois ni. Ah oui, mais ça fait 6 kilos hein. Plan haut, tu peux publicité, tu peux comment on monter. Sauter bako. Voilà, le lot pardon, et ça n'ont pas cité parce que yo zalano yinanongai, yinano zaïwa, so monika le salio au fin de semaine, non, mais tu vivre. Attends, tu peux ça va conseil, tu m'élété. Attends, on s'est un peu sur le Zambia. Oh, mon thème, le lot bien sûr. Merci, Papi Gen, dans mon tour Tony. Le lot est un sujet. Il y a un bateau, il y a un bateau dans Ndako. Les soleils allaient, il y a vrai. Moi na mobali moko azalaka na yawa bino webi mboko oyo ndenge tobundaka bino webi mboko oyo fola mukana tongo po kende bino webi mboko oyo avant mukana tongo kende il faut salaki osobongse makambo nyonso tu ta mikanda na yo po ko luka po bazo yo bafutaka yo po yebi bino moko mboko oyo galère ezali awa boye bino mboko oyo ndenge tobundaka ba impôt locaux bato bafuta ndako bafuta ka taxe foncière biloko ebele ezali oyo ezotungisa ndeko mobali wana na bolamu na ye ayambi ndeko auti mboka
Quand je parle de Mboka, je parle de la RDC, mon pays, République démocratique du Congo. Mboka nanga. Quel que soit, ils ont Mboka nanga. Aouti kuna aye, abundi ne batu babundaka. Azu mwanda kuna aye, papigen, moi studio na aye. Ils ont la chambre salon peut-être, parce que précision de Zoguité. Abani Govanda. Siko yazi pire na ye. Quand on parle de pire, ne dit soba oy, to zana ba Bosco lui a dit ça. Na place mangi lui Bosco. Yo zera Bosco na ozayo. Abungi mikolo. Bosco ma trop lui a dit ça. Lui a dit ça wana na ozayo. Siko yo ba exemple na pese lui a dit ça to kole sika moko to comme le famille. Son zangi diero a ozavatira e mbango ko tshela nga diero. Garçon na pe la même chose. Mutu na zaki ya kati. Elle ya wuti, muninga za place ofanda te. Osani. Faut yambaye. Na ko yambayo. Et ça logique, na otio ke libanda te. Si. Biro mo boyebi mboko. Boyebi ne to fonctionnaka. Ouais. Peut-être mutana libanda mboka à comprendre te. Mais biso mo nde bino bozo talanga na sima TV1. Ozo lo balo bozo murmurer. Na kuna beti so to ko murmurer. Yum to yeba. Non mais non vers papier. Oya. Et ça passe na mawana kanda na goseka. Mon déconné yé, enfin, garçon yé, pour moi vana ndako, masana yé. Ndena bi boyebi kaka. Mon balipe, boyebi bino babisa mboko, babisa mtu zali pasi. Maso baza ba chance na bango, ba sali ba formation. 10 formations, 7 formations, soit continuer chômage à bêti formation, et bien biso baoyoyo. Soit on a continué moi chômage tant on a zalaka jeune. Soit la télé ba CAP zalia oboya. Bato ba yebi. De quoi on a bétané chapeau. Bon chapeau ça passe. Tant que chantier ici, on dit chantier musosona. Vrai larme de soso on a le mot bukani tous les jours. De quoi on a asola nandako. Yokuna uti musala erazo zonga akuti Joe na canapé akotala na TV. Joe souci moko te zalia bimata libanda asalata ba démarche pour aluka pe yaye. Joe tango ya ndako ayena molonga ni na ye ayena mutu na ye poto za batu. Nani ya maguzo za copain ou copine. Bongo yo mutu erena momine na parler Joe na linko kendete avandi na canapé otala film. Nanda ko chambre ezate studio aboyi na ye kotelema loko a pirier bakole sika moko ameli biloko nezo continuer a otia mapa na frigo asala bakosa tie jo ako vide tant on a poka boye alamba ito su jo na la zo ronfler ya salima desu akalingi Thompson atie pembeni loko azane célibataire era ko uta musala ya pasi adame era ko so na bo etie ka Thompson moko madesu ko de su papa trokat madesu basanali ndeno tikelenga te o talaka na bayaki o na baye fort na me fort yo so ndega neska de basana kin ayo masalanga be akili bana sombi sardine Pichard a sali système et c'est un Pichard de toi la guitare ton il va poto sika Pichard matungulu kati grum eleki et vandi 4 mois 5 mois olé abota courage il y a un bandeko entre parenthèses loba vérité na bato ah oui to so le kambango oui yeba koloba wina non so ebi ke loko ko sala te comme meka ko tout parce que e ko botelo problème ça sert à rien o yebi ke eloko na zo lingana meka oyo et ça dangereux ça va créer des problèmes pour rien voilà neli basi suba ali boye bemba suba ali boye atalima wana te parenthèse na ozong na busa na sujet hein atalima oh vrai chéri hein dengi pa bina loba ki na émission le kaki chéri na robala yo hein basi on lo kona tsoka na robala yo alors je vais profiter mais quand on ndeko na ngai na ko beton c'était na mutu makile mona zolo na nzeto ko zolo mutu bref yeba koloba non yeba pe koloba oui so monique yango te ndima netika na ndima nde moninga sairo awo ko fingo na zo fingama
Oh, dans le bama. Bato baza na sime écran ba ko lo balanga te ozo sala ba prière pour nanga. Na ku fa lobby. Rien. Kaka nzambe ndi mtayebi mukulu mutango wa mutu. Lo patanga na Versailles kitoko trop. Papa. Mobali wana ayebi koloba note ayebi koloba wite azo banga. Soka zo banga nini? Soka zo banga eloko nini ngana yo toyebi te. 6 mois, 8 mois. Mon comme ça a signé à l'habité. Il faut n'aller banayer. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Bien ouais dans d'accord. Sans moi mutailler naïe, je dois dire au PSAI. Il y aura quelques-uns qui vont parler sur ça. Pourquoi. La Bible nous parle de l'hospitalité. Quelle hospitalité? Bible est possible comme ça dans quatre pensa yo osali mutu hospitalité na ndako tango lié abima na ndako na yo okoki sute okomi mutu mabe nga boma yo ata apanzi sango. Pourquoi l'hospitalité basengaki yango te que mutu azwana moi cité asana ndako na ye azobunda ayana 1000 ayebso que salaire comme 1410 € azwaka des fois sur chantier zate azu 1250 ndako futaka 850 € studio na yewana s'il vous plaît ba elle n'est perdu ayebninga lukambo na ye et puis ça manœuvre voilà asate muto yo tamso bako asakali maître te ye manœuvre. Yom te venanda comme ninga vraiment yozo salate ozo sungaite est-ce que ça bien soka bengani yo opandie sango là je continue abino il faut na bete la yeli solo na vantsaina lo banaye parce que j'en peux plus azota landani azo futa ndako wana exchange ba 9 mois mais comme ba 10e mois avant d'agawana ah elle petit 1 an et 2 mois abi moi na mai dans to sola umoni ndenge tamsu zalakawa soko petit wana ye na kenda mi hotel na respectaka trop tal to sto mesani pa famille mesani en tout cas so moyen zali nzamba sungi luko libéré non na libéré opi mona ma e commune yo ne me faut pas la bisoter mais le dans a giflaye il passe pérégité ba koula ndanyona pom donc comme kono zema makasi alanisi 5 oh pardon limisangai bavandi oh non que ne lobby talaka kano kende sokope jeudi soni apesi une semaine encore rien moi na yabo kende yango so bisa yo o likambo yo place ozali libérer ndako bato bima na ndako wana ndako za yote mukolo ndako et comme sous papier gain entre parenthèses makamute sur le kana palais wana abandi ko tonga ye mokili mobimba pourtant il s'agit rabino il faut obima na ndako il faut sala boye a sepela te boniko soit que au toilette yo ka ba douche yo ka ba studio siko ba salité dans autres retire na c ozo ba kakate ba salle de bain te ba ani kataninte na do autre ba kezali mbindo era mobile era ndeko kota na ndako boye sola mutoki na palais akanga ba fenêtre ne soto alors ka divan basomba na mbongo oui crevette zate ok jona bomba ki na kata valise na ye sikoyo abi bon non ça ranger pour jour ngo ba mission za la raté iPhone abima na kende solo na yo ki na mona clarté abombi bloko wapi jona bima era zo kota na palais boye Jean Zagita zo bima place atara boye jo simbi plateau mo boye na ba crevette mayonnaise na kwanga mbali pembeni comme on dirait un boutalombi comme bien on a un boutalombi obi kay no bon ba kuté na porte boye oh na tega ozonka kalaminta ba ile ngana fimo o boye et pas le bata bombine kaka oh au château to damage de qu'on a besoin boy kolia abimi biloko to na pour comprendre yazo sala nyonso tout c'est comme qu'on doit soit bloqué albi et aussi ba sauter asomba so ba course et le côté il y a damane libanda so ki otambo na dame azonyo ngola la apandi sango pari mo ba milliers na bango
basa bana quartier mo boy no ya zone mo boy ngati ke sasa na ba zone na ba communauté na ba zone mo boy ba quartier wano ko tonga ye okuta sala ka boyo kutu sala ka boy asili si le poso pato siko ya wana ndeko na bengi biso biso. Voilà, oui, comme tu selon bien, mais moi, mi balé mi sato bossani. Tant à bengaki, je crois que la suite on a eu ça qui au yokaki. La piscine à lobby, merci beaucoup. Ah, petit frère. Bah c'est passé vrai petit frère. C'est le sata. Tu mets la TV là dessus petit frère, oui bien. Ah, pardon. Père de famille, Papi Gen. Est-ce que la vie normale on a bien reçu c'est le sata. Mais la TV, c'est le Saturday. Merci beaucoup. Lui, c'est mon frère. On partage un peu tout ensemble. Naïbié. Naïbié, mon ito là. Tout ça. Mais de quoi l'air à Bengaki? Yawo moni ngalo bagelo mokwawa. C'est pas facile hein de koye koloba oui non, c'est pas facile. Pour même ngamo PSG des difficultés, il y a qu'à maîtriser pendant que le oui non. Or, c'est une maladie. Oyebi mundele, soka ebi soke non, aosa elo komo boy. En tout cas, aosa lango. Soka le bino ka non. En fait, s'il accepte de faire quelque chose, donc il va faire la chose où il a accepté. Mais ceux qui mundele bino non, en tout cas, je suis désolé. Nago salangote yeba ka salangote biso siko to sala makamuna soni ndeko wana yambaki mutu ndenge ndeko Jean-Claude Alobiawa ayambi mutu na ndako avanti mutu na ndako master na yeba zaki na Kinshasa siko yo yeba teke no makamba poto échange poto za susu ça dit poto za Kinshasa te ici il y a des factures EDF hein courant na mai, téléphone, télévision, tout foutre la rango, on a tout. Parking, tout. Surtout wana. Rosa son sous dans 3 quarts. Tu penses sur le sous assurance à car. Assurance voilà. Ne tirer la foutre à tout risque. Waouh. C'est normal. Donc, na assurance à voiture na yo, ce que bête machine au gagnaka, ba salaire on peut bien on va 1000 kingani. Non, non, qui m'a moutu à Rambogo. Si on va se lever sur 1000 kingani, ce qu'on s'en calculé, on va blaguer non 1000 millions sur l'étiquette la poteau. Ah, poteau peut expliquer. Oui, ma facile avec ma belle. On va 1000 kingani, on va 4000. On ne mettrait pas la bango. Donc 1000 on a EDF, gaz, tout. Tant que qu'on lit et puis on fout un sous-ndaku. Loyer. De quoi soit qui Master n'a pas parlé. Master a abusé. Tu peux te bêtiser solo parce que Master a commis qu'aucun de kotonga yé. Car ba miye o yé mo kwa mima ki Master na yé. Pour ça on peut na mutu na nga, on peut ndeko na nga penza. Ndeko keba koyamba batu na ndako. Amboto lo ba oyo. Ndako za sacré. Ndeko wana komi kokende kotonga master na ye bengani nga na palette. Donc imaginez oyami mutu na ndaku avant ya pa na yo tam pas le cas quelque part ayebi via potonde tambolaka pour aso salaire ya na leki tatamo mamo ba bebani likolo comme ça ya mai ezalaka trop hein oui ezalaka mingi c'est fréquent ça mais siko yo yeba yambi yo un esprit gars de non on est dans na boye calcul te ah te pour monsieur bête calcul ah te non enfant de pas Jean-Claude des jours des semaines ne pas Jean-Claude n'a qui pas il y a Benjamin Tsumbu de Grenoble à ça tombe souvent une semaine calculer ah non d'après n'a qui pas Papi Gen n'a qui non sala boye ce qu'on a bête calcul et pas nanyo yo à moi si nandako ah donc kuna na bovanda pena bo mwasi ko bandolamba bani mon ba calcul en tout bato baza makambo basa pour bato bango bazali sac ne on a bureau makambo nyo sotambola na on a sac ne ga on faut zala na moi mawa yande ko yambio na ndako un esprit ya bien
koya kolakisa bizaleli te kozela babengana yo te kozela te babayo poto babayaka bato poto babayaka bato moni poto ndeko za kinshasa olanda biso ndeko za kinshasa olanda biso na makambo toloba na poto babayaka bato na masolo no ademba aloyaki nango okosa poto babayaka bato yaka bakoyamba yo 2 semaines 3e semaine c'est bon oyo vende pas mutu vraiment plus d'une année so ndeko wana alobi na yo okende omoni kobengana mosu eza te kabengani yo atindaki ye c'est-à-dire apesaki courage abi te etala yaya okende échafaudage ya mosala pasi mbongo nango yala elengi me mosala pasi oyebi nga nasala échafaudage te nga nasala échafaudage bosisi boulot pena masala nga de blaiso moke 77 bosisi boulot pena bobo ozongaka bo chaque omoni batutu bazalaka na kati ya train so matika na teka baso cheka mona mtu azwi kwena ye nde train sonaka wana so sa tie boye déjà kebo ko le carré nga le carré 2 fois arrêt na biso na butu 2 fois lobi sufo ya sikoyo bakisi wana sombango na mbongo ya mabukana na fatigue kota tina mikwa parce que son mutalali sait qu'il est fatigué parce que au moins na train bozo ronfler poto a passer trop ba vérité poto ouais noko bina vanda bina boti akambo on est fin du mois c'est ba calcul là ba EDF café ni suni comme non assurance après na suka nango noko asumi moi akangi asumi moi canapé na yemwani na yambi masananga na canapé wana kaka masa molala na motoki abebisa ni canapé sans le savoir sikoyo tellement noko pa yebi ko ba wi na note comme ni ngana obeta mpe bien lisusu yoke l'enregistre nga so na kota lo pena ndenge alobaki ouais pour la toute question moi na tuna ki NFC mais bon siko yoko o yebe ko ba wi na note tant tu le yoka kiti ouais parce que makambo to lo ba ngo déjà ouais pa yebi ba to la biso ba yebi neto lo bela ngo noko muteme ça qui passe canapé zo kufa imaginez 1 an donc on sentit bien que non canapé comme ko dinda mon soleil comme chaque jour on est là haut balai la kitité papa là la kitité c'est encore plus grave c'est ça que tant yamba copine na ye na ndaku mwana maya ye azo benga ye azo sonner azo yamba te ya na copine na ta chambre va na bango baza ko se détendre na bango azo sonner sur mto yamba te akeka na bar mo pembeni wana akeko tumbaye akeka na bar wana pembeni wana akeko tumbaye oh non akangi ndako akoti fimo boye kuna bani siko munde kwa yoka ngo après 2 jours siko faute eza faute nan na makambo na nyosto pona yo nga faute eza mukolo ndako ayi bikolo ba noter papa excusez-moi s'il y a des choses il faut qu'on les dise il y a faute na yo moko abo faute na yebo siko donc ayamba motote na mbongo ba na osu batote Zaïrois mboko yo non Zaïrois et quand les batoni de best ba outi Maroc ba yawa ba papi le roi outi Maroc ba yawa vraiment papi le roi toni de best ba batoni suso bato oya ko yepo ko baby solo makam ngana yamba mutu na ndako baby selanga ma solo heureusement mutu na zaka nanga zalaka azaka na nkuma mutu wana azotalanga yeba za na nkuma nati mutu na ndako boye na bimaka ta swani mutu wana zongi na sima bina oh kwanda te roni ane loko te abinga contrat za ngwana ya de McDo wana iloko te ngai mana osalo bien wana moi si na nga ndaku pona bona kota ba détail bisolo liboso wana masolo sesila na bosana déjà mutango na bona tanga nga kombo na parce que na tanga kombo na émission ngo le kate kotsa ngote pona tanga kombo na tanga kombo te ouais mais na ndaku na nga obini émission de gala na lobaka kombo moto boya l'exémission ngote na tanga kombo moto ngo na tangi makamunyo soto pona baki na loba papi na l'exémission na te voilà pour mi ko accuser ngai na accuser yo parce qu'il fallait tout temps kombo makamone si là
bon, ya basi ya bato na bandako koyamba moto oyebi te ça sert à rien autant comme moto ça sert yo na bi ke moto wana efalaki aloba non oza na galère na luka 5 € na bimisi na pesi yo 5 € okosomba lipa na ndako nango kovanda te je suis désolé moto aza na tro kovanda na ndako na nga ata so na bota mwasi mwana libanda yo na koya ata tienga mbeli na mpanzi mwana nga auti na kati na nga okovanda te okoya odame okei lobi so okoye odame okei mabana nga zosuka na douche to na toilette yo leka na couloir aza liputa na tolo yo ekosimba te la pap na zolo bango mana yo mwana lobi tala ekelamu na ngai siko yo ye na vanso na kata palais olotalaka TV BFM yo tala madame nanga auti na toilette zo na couloir azo ningisa biloko nzoto azo kenda ngo yo siko yo vandi Milando te pardon ngate na fini pas tout non mais obi bandeko encore une fois yekola koloba qui sont mungongo ba melana mongo kaka hein qui sont mungongo ba melana bandeko le so comme les locaux ça bien on sentit les autres peser non maman lille nango hein c'est bon Zouateo les gars moi je me donne la sidika finga batut afinga ne kaka ntala ofinga biso pamba ofinga bandeko o balanda biso l'esprit a bien yekola koloba oui non s'il vous plaît c'est pas donné à tout le monde non non oui omoni nde na lati boy au Washington tomoni omona au Munich Munich non au Dortmund ngape na sala ngwe Washington na olata ngomba la sima omona en tout cas merci qualité est bien Washington 4 fois t'es Washington la Carole appelle sur merci t'as Carole moi si mon boye tout temps comme on mbal na été mais Carole Carole Brenner non alors bande konanga yi bato bolanda biso s'il vous plaît ezana ndeko moka yambaki ne ko mbali pe suska masolo yo autaki Angola tawa yambiye na ndako ndeko wana ko même pas ko benga 115 siko so mkonda ko bisabi ke no benga 115 pona ya mwana tundike o mo benga na ndako siko yo tellement sur la portugais a komi sokaka mutu mo benga na téléphone po mukonda kabisa no fo benga 115 mukonda kwa zako tinda ye pe na nzela ya bien na nzela ya poto benga na été mais ya commission mutabenga téléphone na ambi téléphone você azo benga na ngaya você maluca você tabo mi tabo mi chique obike mukonda ko mi mal à l'aise mukonda ku abino izala aboite bande ngolanga l'esprit a bien yekola koloba oui non ce que tu peux faire ça là yango ce que tu peux mais ce que tu ne peux pas ko sala ngote comment eloko yo ko quitter mais tu promets encore que non moi je vais faire ça ça sert à rien misuba yamba batanda ku yemo kwaza yemo ba yamba ye après ya yambi so mutu nanda kwa vous comprenez ba yambi nanda kwa batu ndako ya mutu wana monela kenda échafaudage ne wana frigo wana c'est bien contrôlé ça aux apoto asombaki 30 yaourt na yebi que no 30 yaourt eza pour 30 jours et est-ce que mutu na parlé et combien au lieu de 30 jours combien 15 jours na ju master na ngati kasomba 30 yaourt pour 30 jours hein sikoyo et comme sikoyo que non pour par rapport il faut c'est-à-dire 30 on est comme moins donc divisé par 2 ouais voilà divisé par 2 déjà quand na yaourt beta ce qu'on calcule alors on m'a dit souvent on m'a dit sonné là bon donc finalement on va semaine au mobile
Une semaine, elle a remis 7 jours, divisé par 3,5. Hein? Moi, moi, ma colasoso, moi, Thompson, à Tumbi. Donc, on se tire que. Parce que, bateau, on a moussa, balé à mi, pour tout le temps, on a un mouvement. Moi, biscuit, moi, nini, moi, ni. Donc, bio, nous sommes en Dakou, et on est au sommet de ce que nous avons fait. Tala, tala, on peut se mettre kanda na motema. So mama boso ki jise lusata te, so papi gente, so to le belafite. Oyo mama bondenga nini? Ko fa pa batute ndeko nanga. Benga 115. Lusata lobia wa keno, apesi faute pa ya muta ya mbaki yo. Menga na loba. Quelque part, yo oza muta ya mabe. Parce que ndeko ya mbaki yo, c'est fait faute que songeli. Mais yo oza mutema mabe, oza mutema mabe. Mais tant que ça fait un peu sur aucun d'été. Ah non, mais bon, 115 c'est ça. Yo mo lusa tale roye, o benga 115. Maman za na poto. Ngabe mère za na poto. Tenga l'époque na ko les jeunes na benga 115 hein. N'attend Isaac différent, na que la mairie va placer dans foyer. À l'époque, mais Kasimeb. Ah bisous. Mais no bien. Le logo bien 115. Le bien, mais tu attends tout bon côté. OK, non, on vend pas ya de côté. OK, na mairie ba ko placer yo. Té na ça qui pas vendre ngai. Mais après OK na mairie. Après on est na mairie parce que on est gars qui mais c'est normal. Oui. Parce que les là qui on a banane. Sikoyo. Il m'a comme autonome. Ndeko lobi, obi ndeko benga biso pour nini? Pour na ye, pourquoi benga biso? Yo mission ezo te abatwa. Mais mimi besoin di malaba monter. Te bele ba ondima, bayebi. Ndeko lobi na benga bino tango sale mission ya basenzi, ya basenzi. Ah, il est quand on a la vie. Bon tando bo ka ite tango zo ba no. Ah, il est quand on a tolo la vie officielle. Mission basenzi. Tolo bela vite. Na tolo bela vie. Émission na yote. Ah, na otalango na YouTube. Oh bosana, na bosana na otalango YouTube. Ndeko lobi akota na toilette bo akuta jour na pena la akuti bina ba tant abino te lelo bina funa lobelai. Lelo pena en tout cas funa lobelai. Ba mesana na salité te ba mesana ka. So ndeko yambi yo na poto yo oya au Afrique oya. Ça dépend pas na ba relation. Par exemple, nièce nanga, par exemple, neveu nanga. Donc, aza sous-tuteur nanga. Donc, on gagne na lingi. Mais yo masa nanga. Na o gagne l'autre. Moi, neveu nanga, to nièce nanga. Moi nanga. Donc, neveu, to dans la langue français, ba nièce on est en français. Mais moi nanga, moi nandeko nanga, moi soka yepa nanga. Na ko éduquer le ko la moi nanga nandako. Exactement. Non, pas comme ça. Pas comme ça. C'est normal. Et puis, non, c'est que non. Seulement nous avons là parce qu'on a besoin de beaucoup de moto. Mais ceux qui camarades me voyaient, ils me disaient que non, papa, awananda ou n'avait pas ça la gamme, qu'on moi un esprit bien. L'obi en tout cas un esprit bien. L'obango avant. Ah que nous sommes bien place à Okende. Ah mais maillot na mabe wanate. Moi ma bien ça mais on a mon colomo quoi mais ma be wana. Après 2-3 jours ça va disparaître et tout de suite là. De quoi mon pépé ça va partir. Mais ceux qui au vend ici déjà moi t'en message nanda au non non son à côté ou na cuisine. Eh la bête pas na zumoni pas na tant habiter que non courant ba futa en EDF. Internet anda ou tant habiter que non on est ba futa en. Yekola koloba oui dans encore une fois tout ça na biso. Je crois que pour nous conclure, Boyoki Papi Gendenga Lobby, na ongana kota ki détail te à côté détail dengue bakambele kelaki. Tosi naka na yo de konangai ndengo sana batu nanda ko wana. Na yo ndengo zo banga koloba. Na yo bota courage koloba na moto. Bano basi baali oyebi makantité to zo koma sole bele pele o zo salama. Batela bana na yo, batela bo moya bana na yo. Batela bana bakola bien. Ke ba ko kotsa ba sensu nandako. Non, il faut réfléchir parce que vie na yo et ça dit yo ndaku na yo comme je dis tout le temps et ça quoi sous-vêtement na yo et bon na tout le monde te au même sa vie na yo au sambo et peut-être vous en a raison bolingo za nango na motema malamu za nango olingo sunga bato lobi baloki lobi mutu mabe même ba biso ba oyo
tozoa bato na ndako lelo oyo tobima bato mabe parce que nani na protéger famille nanga cette fois-ci comme papi na yebi je répète attention papi ne connaît pas chez moi tokutana ba bisika na so tokutana niveau mais na ndako tokutana na studio na biso awa na bureau mais na ndako na ngai rien alors mona madame na ngai so tokutana di bande tokutana madame de lobby azaki na madame tozaki côté mususu na ndako te yo yeba ko courage yeba ko ba non et vous allez bien na yango Milando Yvette na yango Papigan na yango Congo Kakawana na Marnod au kati côté la Fontaine au Zongi boy na cité la Courtie kuna na 9e étage Congo Zawana na vous êtes Bosco Lisa ya kati vous êtes 4 fois prêtre Washington na Munich mtaleki azate karaté mais karaté tozana Munich et karaté tozana Munich ngana na facilité papi nani 4 fois ngai faut avion hein lusata zwa avion on doit train juste lusata ya ngaka mbote watoto. Voilà, merci na bandeko bona libiso. Je crois que tolobi tozo seka mais na bato na minute to sona bino boye ba na problème vraiment bato bazana ngo eza que ayamba yinde komo boye et il est tellement azokoka moi si na remonte pression mais camarade de revendre boye te bakiti bana bakoli bandi donc ndeko so ba yambio na ndaku s'il vous plaît ba yambio te na ndaku posala un mois. Comment on va dans bateau un mois vraiment ata yo moko penza bijou nzanza ata yo moko bako ya mona bateau sala un mois ndenge nini hein. Je crois le premier jour ba yamba kiyo deuxième jour fond de la retourna ah ya kasi mais babeta babenga 115 na kwa kili songo na émission papi gen na émission juste le sata na tout le belle vie babenga 115 je crois. Pour honneur na yo moko, faut sauver honneur na yo. C'est noté. Oko sambo loko na mbongo akana ko sauter. Bando seka yo disengi. Loko disengi. Bando seka yo. Ndeko ya mbaki na ndako so pesa ko ta 2 jours na ndako na ye, pesa merci. OK tonga été. Moi ndeko ya mbaki na ndako na ye. Ndeko ya mbaki na ndako na ye. Aiza masolo te, aiza te yo. Maman moko ba c'était, aiza la vérité. Ndeko ya mbaki na ndako na ye, pesa yi merci. Ça sert à rien OK otonga. Na motema na yo penda bundana na vérité wana bate. Ndeko na yambanga na ndako na ye na lia, na mela na kota toilette. Na ndako na ye. C'est pas facile. Ah on a poto tout est calculé. Sobi na bando tambo na nzela, au mona ba benga o ba toilette publique. Pour que ça a ta petit besoin, il faut foutre. On comprend de ce niveau hein. On comprend le niveau. Ce que vous faites dans le yamba yo, au foot à rater. Après un mois et puis on vendit plus d'un mois. Donc on vendit un an. 12 mois nandambu. 12 mois nandambu. Baye bisayo lobi. Comme vous tonga et quand est-ce que tu as l'accès na l'église ou non na longwa na kuna ma va trop hein. Mais yango no moni biso to na nzela oyo to poni nzela oyo to zala ka boye pour ba bien-être na biso pour ba respect et tant que ba yime. Merci à bato bolandi biso, restez connectés. Merci. Ndeko benga biso. Prochainement, je crois que vous avez merci à Jean-Claude Lusata. Merci à Bandegonos Bandibiso. Restez connectés sur le BV officiel. Toujours Washington. L'honorable. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana uti na poto na ekotala yo ebongaki tomonana naleki kutu na kranka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutue ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il a dit la fait mbongo contre mbongo. Tutue mwana ya sefa mama ozali ye wangai wa motema tutue leki ya
ya kadima semeki ya ideta e nyakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo sami kapela masolo se ayo Joana Angola na e maloba se ayo animenga e masolo se ayo mama ara mwana ya sefa e oh bote naturele mama tutu e mwana ya sefa mama